Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. C'est triste pour Koffi Olomide. Koffi Olomide. Nani azana posa ya humiliation ya Koffi Olomide. Nani azana posa akitisa Koffi Olomide. Nani oyo azana posa Koffi Olomide asila. Par-ci par-là, tozomona ba vidéo ezoleka. Tomoni Koffi Olomide amati na live pona ko défendre moi sinaye. Cindy le cœur, mama si o lelo azaki mwana musala lelo akomi madame. OK? Alors, ba audio on a enchaîné la bino ba audio bolanda ngo tina suka. Tomona ki Koffi Olomide ayaki na matanga ya Mimi Chikeva. Ayaki na matanga après quelque temps Koffi Olomide tomona ki ba image ba bandaki ko filmer ye bato balobi Koffi Olomide asili a forcer nature. Mais audio ils en ont la bino za calme. A forcer nature succès sili. Il y a plein de gens bazo accuser Cindy le cœur madame maman si bazo accuser que Cindy le cœur nde a panzi quartier latin. Boyo ka ba audio mambo somo ezabo que non précité. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission, OK? Prenez un verre de jus, quelque chose à grignoter. Installez-vous et nous allons décoller. Batobele balobi mama si a panzi quartier latin. Lelo quartier latin et komaka quartier latin obiso toyebi eza ya kala. Eza quartier latin ya lelo te. Lelo yo bato ba retrouver le sous-Koffi te eza na koyemba. En tout cas, mambo eza franchement makambo eza. Bobi kenga na yela rabino ba preuve, na yela rabino ba audio. Eza na linga na ya pamba te na yela bino. Yango ba audio. Bolanda. Bolanda. Lelo Koffi Olomide asala chemin na ye na mwasi na ye, partenaire na ye, ya business, partenaire na ya vie, ce n'est pas un péché. Qu'on travaille na mwasi na bakutani bango na bango destiné et celle qui base à together. Mais bato balobi que non, Koffi Olomide a forcé nature. Banzembo nyonso asali ayembeli mama si ayembeli ebeta nango mais te Koffi Olomide oya kala wana biso toyebi aza bongo te. Est-ce que c'est vrai? Botika na ba commentaire. Ngana linga toujours koza au milieu du village, koza juste. Mais faut koyeba que Koffi Olomide malgré tout ce qui s'est passé, Koffi Olomide bandeko. Boza calme ba audio zoya, boza calme, boza précété. Koffi Olomide aza le seul na génération nae oazo tenir kino lelo. Malgré son âge, a tenir, a sa l'effort, aza la kaka. Bat babina matanga o ayaki wana, ezalaki a luka visibilité. Poka ba lobela, mais faut koyeba Mimi Chikeva, Koffi Olomide abwaka ye na banzembo ebele boyebi. Koya matanga ce n'est pas un péché, zaki fara na fali pour boyebi ce qui s'est passé. Alors sans plus tarder dans l'obana on trotter bolanda nanu et puis ngana bino to zonga pour commenter, OK? Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, liker, commenter et sans oublier la cloche de notification. Ngonga wana eza juste na sewana. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis, OK? Est-ce que ça va chez vous mes amours? J'espère que ça va. Alors, sans plus tarder, tolanda na bino together ba voice mama nangai, ma chérie. Na komata Jérémy. Alors, sans plus tarder, suivons ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Ne cherchez pas loin. Vie na miso na biso tout à salaka neti aza makasi, il est fort, ça lui fait rien, mais laisse tomber, aza déstabilisé katinaye, une souffrance impossible. Le vieux a dû signer quelque chose, je sais pas, avec notre sœur Cindy, qui le bloque. En fait, l'ongolaye autorité et l'ongolaye
entreprendre penda makambo ke penda pour orchestre tambula bien omoni quartier latin wana quartier latin na éviter ceux qui te kokisa ngona nani ou bien nani loko nini quartier latin a fait rêver et mais vous pouvez pas imaginer, j'ai même du mal à décrire Kofi Olomide dans son savoir musical na quartier latin oyozotang. Bon problème eza na ngote ke ba bourreau ba sam batu ba kola ba kendaka ataka ba petio ba yebanité ka bazana kino na ba talon baza ebele ceux qui vie azongi ndenga zalaka azui ba petio wana ke a classer ndenga classaka ba cœur pour Kofi ayembisaka ba cœur quartier latin eza ba cœur donc écoutez le chant yeza penda chant le lot tozo koka lisusu ko yeba mutuna makolo ya banzembo viete pourquoi parce que ça na bricolage et côté commercial et côté le koswa mbongo donc donner aux autres via zo koko sala ngosuste pourquoi parce que azarasu yete le problème est anini tant on vient zo sala mobulu mère ali ya na palais abomba nyonso siko epesa vieux sûreté moko boyeke loko ko yate ozo monde parce que stabilité pena ya quartier latin ya cerveau ya vie eza pa ya mama ba didiston mutoko sa binote ngana zo loba tant que mobali nazo kipe kutu makamu susute basi mususu to zakana bango na bandako eza basi pena aya wana po asimba vina yo mobimba ondere fondation yo sala ba n'importe quoi ya zaka wana mais jour a kolongwa nesiko ko comprendre puissance ya mutu wana là na problème tena ndiko na biso Cindy c'est une très bonne chanteuse mais azana capacité te ya ko ndima makambo mususu ke batu bazala pembeni ya vie yango wana mutu zo boma elle met la jalousie en premier et si ka vieux fois boire ka mutu et si ka fois fula mutu ye fois décider nano comment bommager problème est wana parce que ko bimisa mutu vieux et l'autre côté zangier pour bimisa pendant que mutu a brillé et l'autre côté mais le problème c'est que il ne décide plus c'est quoi ba décision il y a mouvement et comment makambo sentiment il y a de la biso Cindy ce qui a lingi a décidé que na aye fois leka musique est tambula bongote yo za nzoto makasi ozo biloko bana 17 ans mais nzoto na ndenga mabete la famille je critique pas c'est la première fois na mona chanteuse danseuse nzoto makasi lokola Cindy na ndenga mabete ba DS babina bayemba banzawisa bayemba kindobika ponza nzawisa zakini ane na voix malonga te maibi ko bina kindobika nde ayemba abina nzawisa yabi ko yemba te kanga mapamba pamba ba organe voix ma be na yebi ko teloko nini yepe mususu wana tebe loko bazwila ete bref ya masolo nete bambila belle ba yemba ba kata luketu mais mama si loketu kilo mama si loketu kilo ata obike ata na clip mama si aza sembe sembete ata batie robe de soirée ata batie démarche botala ka ba fio basala ba clip au moins na démarche apamba mutazo denda mama si adenda kate ata baye soirée na Londres bazo kota na salle na maboko mobali lokola Jean Robert yo lala kola mukana Jean Robert o denda te mobali ayemba ka banzembo lokola badoles banzembo lokola Gino yo lala kana yo la mukana ye comment nzoto koko dendo te en plus alata ka talon moi si nyonso adenda kana talon na ndenga mabete ba danseuse kutu bazo bina bazo denda ba si mezo denda ngana ebite est-ce que mama si ata matako denda kate mais moi si nyonso o mobala zwaka e système ya koba moi si tout ya grenouille moi si tout adendaka il faut denda yo angolo banini que Jean Robert ndenga zana âge à 17 ans azwake grenouille te hein muta yemba nzembo lolo supu yo lala kana ye olamuka kana ye comment zokoka ba ange zoko comment ba ange ba zina kutu batika kobina mais kutana na zina na nzela demarche pamba azo denda azo boaka bassin kodene aka obligé teke matako
denda mais boaka bassin faut pas ça et moi si fatabola à que gauche à que droite à que gauche yena ko tambola tout droit bota la fête moko boye bakenda na Jean Robert alata simili cuir alata robe mobwe ba poche vimba ya simili cuir sindi motema zokota soirée tout droit alati talon ngamona talinga bi aza danseuse chanteuse ya orchestre nini monde wana mututu abwaka bassin monde o bango bazali mututu abwaka ka bassin surtout sokoza surtout atoza nzoto makasi so mobala ngumba ko kaka boye okoma sembe sembe awa sembe 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 bio bokansaka pourquoi ba deux fois ba koma mata ku pete pete po baswaka bango mingi mingi boye il a filmé nazongi boye nazo filmé et tout la télémi nazon au moins quand tu es comme ça tu filmes t'es pas concentré en fait na mon angate bato mo baye na gisugo na mané ko filmer bato ba oyemba les gens au bota la vidéo na ils vont voir que bato bazoyemba place bato oyemba ezaki na ngambo fali avant d'été ezaki na elle wana mususu je filmais les gens qui chantaient na chorale. Il y a un groupe de gens qui est venu. Nega église n'a pas filmé tout, je le filme normalement. Par hasard, c'était Monsieur Kofi. Là, Monsieur Kofi, on a filmé, hein, normal. Après un moment, c'était pas une minute. Naïbi pété que n'a filmé hier. Naïbi qui pété que n'a filmé. Après, namoni Aïbi sing mutumo lobi nanga ne filme pas. Oh, n'a filmé de nani. Nathalie Boye. Oh. Mais n'a filmé pourquoi je dis moi je te filme pas. Moi je filme l'église en fait. N'a filmé bah tout au bas dans l'église. Je suis pas censé de te filmer, mais je suis en train de filmer toute l'église. Comprendre? Après ayebi c'est ce que muto bagi ne pembeni so bo remarquer la vidéo muto bagi ne pembeni nde ayebi singai donc c'était responsable en fait l'église parce que ngai na olongwa je filme l'église en fait je filme pas je suis pas venu pour te filmer je suis venu pour filmer toute l'église le roi yo yé ko vanda na kata église nga na filmer ba tout ba na kata église caméra na nga soki leke zuyo le viva filmoto OK mais ce que yé tant le bina nga na ngono lo roté na mais moi je te filme pas monsieur. Moi, je ne te filme pas parce que je ne t'ai pas même vu venir. Moi, je suis en train de filmer les gens. Nakata matanga. Mouto ngana yela gina filmer. Mouto oyo, il faut appeler ça c'est Fali. Et non, mais c'est Kofi Olomide. Après, mouto yo bazagi na Joe bazagi na église na singa non. Ko filmer na hotel, c'est tout. Né na poussani. Na so continue donc j'ai filmé normalement. Mais non, c'est quoi les problèmes en fait? Parce qu'il y a des gens qui ont la fandi, pour créer le problème. Je sais que moi j'ai beaucoup de respect. Moi je viens pas pour insulter en fait. Je viens pas pour insulter parce que je vais pas aussi insulter. Mais je vais rien que narolobara à vérité parce que vérité n'est en. De un pour commencer d'abord Sobotali but nini et Memi Kofi nakata matanga. Toi analyser biso na bin ensemble parce que Kofi Olomide faut yeba ke ana poto okufela petit na yo oh petit yo mema na mikili chéri ilunga versas petit oyo yo o mema na kata poto awa na mikili chéri ilunga versas akufa. Tu n'as même pas contribué 1 euro, même 1 euro na yo o yate. Mais mouta mema chéri na poto c'était toi. N'était mon chéri à daya, même pas 1 euro yo chate. Mais bato bakunda chéri boyebi. Bato o bakunda chéri boyebi. Et aujourd'hui, na matanga ya Mimi Chikeva comme oza muntu. Il y a créé ma buzz, tu veux créer tes buzz. Oui, ti na matanga ya Mimi Chikeva. Oui, na kata église. Ouais, bah pexi mon en église c'est bien. Mais tu peux pas marcher tranquillement, mais c'est sur oye, calme tes places mo oye, au communo calmement.
Oui, au vandi pe calme, côté au vandi. Moi, quand je suis là, si je cherche à créer buzz, si on a un look à actualité, c'est pas toi que je vais filmer. Si on a un look à vraiment filmer, mon topo n'a pas G. Et ça, yote n'a pas cet exemple simple. Exemple, on a lobby, bah la singa lola, si on comme na lola, nzambe yo a même na lola. Donc moi, j'étais déjà avec Dieu. Exemple, gars, nzambe et la fali. Oyo, ce qui n'a filmé, j'ai autant de vie possible. C'était Fali déjà que j'étais avec eux. Donc on a vu déjà qu'avec Fali, j'ai autant de vie que je vais parce que tout le monde, tout la minute, oh, il a besoin de voir Fali. Tout la minute, oh, Azana posa à mon Fali. Et il n'a pas besoin de voir. Alors, j'espère que Bilonio Sobolandi, Kofi Olomide, ce qui s'est passé, en tout cas, et puis si pas si peu mawakati na mitema. Ça fait très mal. Batu ndenge bakomi ko Emilie Kofi Olomide. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont protégé bolingo na ye. Parce que tout ce qui se passe, on sent que Kofi Olomide a protégé Mwasi na ye. C'est vrai. Il protège sa femme. Tout le monde qui a senti que non bolingo eza balingani entre bango. Non ba série ya makambo moko boye, Cindy le cœur pe amataki na live. Na live mobo salamangi makambo ya Kofi ya Braza, si je ne me trompe pas. Makambo Kofi ya Braza, Cindy le cœur amataki na live pour défendre son homme. Botika Kofi ngaye, boyena boye, tout le monde aki. Et lelo, tout le monde yé mo Kofi Olomide amati na live pour défendre Mwasi na ye, musique na bango et surtout que chaîne na bango ya YouTube et kanga maki. Kofi Olomide lobi, mutoko kanga chaîne wana. Aza muto ateka mapate, aza muto asala soki nini te, soki asala bilanga te, aza muto oyo aza na monde ya musique. Kofi Olomide ole la chaîne na ye. Nani akosa Kofi Olomide boy. Eloko ezokomela Kofi, eza nini? Eza karma. Eza ba compte à rendre pour le Kofi azolela bato ba osale mabe. Eza mabe oyo asala azofuta to eza nini? Botika na ba commentaire. Na ça toujours juste. Nani yango alelisa Kofi Olomide? Est-ce que batu nyonso oyo balila na kombo ya Kofi bango kande ba mabe? To Kofi Olomide nde aza mabe? Alors ça fait mal. Franchement, et ça li passi. Pour nanga na mo nango passi. Nga na kambo na mona oh Kofi Olomide matina live. Franchement, amataki pour défendre sa femme. Merci. Mais ce qui est important à mata, c'est longa. Kofi Olomide c'est un grand. To mata to kita aza grand ya musique. Malgré ma be na ye na musique na biso aza grand. A olité aza la kaka. Malgré nyonso. Excusez-moi ta la micro na ngapo na boyi déception. Donc micro ezaka soke kati donc na koloba na nga ya pamba émission ekota te. Kofi Olomide aza mutu munene na musique na biso. Mais azaki obligeant mata na live wana te. Non, Kofi Olomide live wana nanani. Donc na mutu mo ayebani te, na yebite soki bino boyebaki. Na émission précédente, na tchela ki bino live ya Kofi Olomide. Vidéo wana ya live wana. Live nanani. Est-ce que Kofi Olomide azaki ka obligé à mataper sa explication ou bien défendre moi si non, on connaît déjà Mamasi. Monter ma Kofi Olomide lelo, elle supporte Kofi Olomide malgré tout. Aza toujours wana, malgré Kofi Olomide, asali boy, eke zongi. Elles sont là, et elle est toujours là, pardon. Elle est toujours là, ils sont together. J'allais dire. Alors, na moni journaliste moro asali émission pour na koloba, alinga a filmé Kofi Olomide. Journaliste wana aza mutu, je ne me trompe pas, aza mutu ya alobelami il fallait popa. Alinga filmé Kofi Olomide na matanga mimi Chikeva. Et Kofi Olomide alobi ne me filme pas. Si ko pona ye azu yango comme matière asali vidéo pona koloba. Ngana yaki pona ko filmer batu nyonso. Na yaki pona ko filmer Kofi Olomide te. Batu so bazaki na salle, j'avais droit de filmer.
Non, Kofi Olomide. Quelque part, hein, Mama Si. Bon, comme ça, non, vidéo, pas Mama Si. Parce que quand on a ça, émission dans la boy, I'm sure, 100%, naza vraiment sûr à 100%, que bakol non balandara. Cindy Leker, Tolingio. Parfois, on a le Cindy Leker, hein, na nenga bien. Vous savez, ba abonné dans la boy, bike, na lobela Mama Si, na nenga mwa bien. Na, ceux qui m'a BP Zali, je parle souvent de Mama Si. Alors, Kofi Olomide, on est dit Babylone, c'est pas important. Cindy Leker, tu es là pour Kofi Olomide, tu es biqué, tu as beaucoup changé la vie à Kofi Olomide. Tu as beaucoup changé. Mais il y a d'autres choses, hein. Bilom soit meke, anti-valeur, n'a évité na benga on n'engeni, ni français, vous êtes trop sage. N'a évité ça, anti-valeur, tu es années. T'as on a bateau, journaliste soit bimi sika, on a évité que tout. Nan monika na TikTok, MS, ce qui est MS. On ça la vidéo, ils ont le droit que non, on ça bras de fer na Kofi Olomide. Que n'a rien qu'on filmer, il y a boinga na filmer. Donc il a risqué. C'est un niveau. Est-ce qu'on mona? Kofi obiso to yebi Kofi to botami to kuti Kofi to zaba na mike na école primaire to obi na banzembo ya Kofi Olomide na ba miss ba sirena ba miss boyebi ba miss to obi na ba miss na banzembo ya Kofi Olomide. Mais lelo moto azoya à se permettre à finir Kofi Olomide, oui, c'est une star. Mais ba biloko mike ce n'est pas important. Cindy Leker oza pepemi na Kofi Olomide biloko mosusu ya ma chérie telemela. Next time ce qui Kofi Olomide alinga mata na live, ma chérie, pekisa ye, amatate. Kofi a ça déjà combo, il n'est pas obligé. Et ça le voit que Omi kitisa, oui. On appelle ça comment? TikTok, et ça bien, et ça plateforme, et ça réseaux sociaux, et ça le roi Facebook, le roi YouTube, oui, c'est une bonne chose, le lot. Modernisation, dans ma les ont fonctionné, oui, et ça, bon, vous en a TikTok, il n'y a pas de problème. Mais comme on a live, copier cette explication, il n'est pas obligé. Quand fait le midi, ça, moi, les repas, papi, mboma, ma fan dit na plateau, on tourne concernant ce sujet, wana, pour te dire que papi, mboma, banati le collé, wana, bana, ba crédibilité, mon quoi, ko sakanate. Beaucoup tourner question, à quoi répondre. Kofi Olomide partout, à ça l'émission, partout où il y a koleka. Message et koleka parce que Aza déjà grand, Aza déjà star. Mais il n'était pas obligé de remettre dans ma live. Maintenant, on a plus d'explications. À ça la boy, c'est qui est vrai. Kofi Olomide à ça la tout ma bébé hein. Ma bé et ça la me belé et belé. À ça la bé tout ma bé et belé. Alors, nous avons besoin miséricorde à quoi limbisaye. Mais si ko bilo mususu à ça la te pas bilo ko e fingi si Kofi Olomide. But ba ko fingi le quoi que non. Asal papa mon kolo mais osama mo lwa mona muke Cindy Leker tu es là pour Kofi Olomide eza mobali oyo poni pour la vie c'est pour le meilleur et pour le pire de au moni Kofi au poni pardon Kofi Olomide mais quand pe ko eloko wana soit linga sa mo eloko mo pour azane muto za star moni star asala eloko nyoso po ba lobele mais il y a d'autres choses hein avec l'âge avec la crédibilité soit avec niveau moto aza nango oza obligé te osala pone naza boy pona zwa succès nakoya te ka na réseaux sociaux na ye na longoli bilama na komi kobina kaka non je peux pas faire ça natali non responsabilité naza nango natali âge natali crédibilité te non je peux pas faire ça so Kofi Olomide faut eza bongo eza biloko mosusu oza star ozosala mais siko efingisa nde yo. Don't do that. Cindy Leker, oponi Kofi pour le meilleur et pour le pire. Okufa pemenya Kofi. Toyoka kike, Kofi Olomide est mort le lo soki Kofi, ma condoléance ma retransmettre en pas Cindy Leker. Donc cela veut dire que non Kofi Olomide okufa na maboko na yo. Cela ne prouve pas que non Kofi Olomide na okufa ka liboso Cindy, to Cindy pas okufa liboso na mais on ne souhaite pas la mort, mais cela veut dire que non moi si na yo, moi si oza moi si na etiliwa. Ba bilo muso ko permettra te. Alors pour ne pas se baser kaka na sujet wana ya Kofi Olomide bato bazo telema
namoni mama Congo alekia pour dire que non Cindy Leker yebela Koffi Olomide azo l'excella autant eza temps inutile azo l'excella autant fanda na part na yo boye na boye maman oza tu n'es pas là oza wana te ya kokondane mutu olekisa temps to ya koréveiller mutu kende luka nzela mosusu Koffi Olomide azo l'excella autant non 18 ans déjà basali soki babotaka na âge wana baa na mwana aza 18 ans baa na mwana mais je ne pense pas qu'il y a ça na ba âge wana donc 18 so, déjà bafandi 18 ans c'est que bayebani bien bamesani 18 ans c'est trop lelo tomona na ba mariage ezo dire ba 4 ans ba 2 ans et comme ba 50 mais 18 ans boyebani na mutu ata na amitié c'est trop donc boyebani quoi Cindy ayebi eloko alingi botika kokondane otata mukolo nyoka longo ana âge ni amukolo Koffi Olomide mwasi oyo abali ana 35 ans mwasi oyo abali ana 35 ans donc cela veut dire l'amour n'a pas d'âge biso ne ba congolais ba africain trop to lobaka âge to linga ko se baser kana âge l'amour n'a pas d'âge OK alors pour ceux qui disent na moni ba vidéo abat bazolo ba que non Koffi Olomide depuis Bana Cindy, quartier latin et Koufa. Et comme bango mibale, c'est Cindy qui ordonne, c'est lui qui commande, c'est lui qui fait tout. En tout cas, musique et ça sous quartier latin au bisoto yebate. Oui, c'est vrai. Oui. Tu as retrouvé quartier latin, Koffi Olomide. Papa Koffi, mon père, mon conseil, quadra kora, man, songe ambeli. Na bengo sou kombone. Quartier latin oyo créaka quartier latin o biso to yebi to retrouver ngote ce qui est vrai to retrouver ngote oui na la wana loba ke non abimisa tanga ba kombo bato abimisa wana abimisa ba yana sima ya ba fali donc abimisa bango ba s'éclater en tout cas ça la be fort abimisa bango mais comme nga par exemple na yebi nga bango te na yebi te bino na ba commentaire soki boye ba bolandela mais nga na yebi bango te mais quartier latin o biso to yeba ya ba Montana, ya ba Lola, ya ba Gibson, ya ba Fali Poupa, ya ba en tout cas bazebele, ya ba Gibson, ya ba en tout cas bazebele. To retrouver en côté. Lelo Cindy a commis au devant, oui. Peut-être bango moko couple ba sepeli ba changer idée na bango ya on appelle ça comment? Idée ya mouvement na bango. Parce qu'aujourd'hui, laissez aller aux athées, parce que Cindy yemo wazawana a ordonné, danser, ce qu'on bin na boité. Bola taboy, bozonga boy, bosa, oui. Pour nakala, ezaka laissez aller. Yango monaki, ezaki ba danseuse ba yako bima. Ah, te, na bima na Koffi, na sala na boy, pour na nini. Sorry, excusez-moi. Peut-être maman Alia, yé abandonné ko s'occuper na mamboana, te que non, landela. So, tellement Cindy le cœur aza vraiment strict. Elle est vraiment stricte. Yango moni maramozo kende ezokende. Bon. To benga on eza musique ya nani yango ayembaka na mobile eza Beyoncé na Jay-Z hein. Peut-être. Bango nde bayembaka baoyemba ngo sa mobile baosa ba featuring ekoza la bongo. Alors, bato pe bana na posa Koffi Olomide ba retrouver quartier latin. Mutu mo ba leki alobi ke non choral oyo, choral. Abenga on eza choral hein. Donc ndenge bandeko ba cœur ne cœur wana ezalaki ya Koffi Olomide wana ezali sous bon te pona ni ba musicien bazate je ne sais pas ce qu'azoloba ou azoloba ce que c'est vrai botika na ba commentaire parce que vous êtes là pour ça bino boza wana pona yango erga na chaka ba vidéo bolandi bino nyonso ba vidéo et puis na sima boye pona ko commenter Koffi Olomide ana bato balingi e kaka ndinga za wana tel qu'il est, il y a des gens qui aiment Koffi comme ça. Malgré que Bazol Koffi Olomide a commis na souka qui na déclin, a okende Koffi nana. Manika lobi hein. Na yebisaki bango, borobeta musique, boroyo kanka yo na mwasi na yo. Maniki boni kolake la Koffi Olomide ma bebo na Cindy Lekea. Basala onini. Point d'interrogation. Mam na bango nyonso ya musique wana. Musique yana makambo. Manika lobi soki na lobi na loba na koloba. En tout cas, je vais parler. Na loba. Mais na boy prison, na boy soki nini.
Parce que milieu musique, ils ont embébélé. Hein. Il y a de sacrifices dans le milieu de la musique. Il y a de choses. Il faut faire très attention. Alors, Manika, Tikala Bikeno, Babi Ababoma, et Nanya Boma. Préfeza wapi. Abi Baboma mobali na ye. Mino bo sakana moto atinga maka moto. Mobali akufa mais ti lelo balobelake. Donc Manika linga mobali na ye makasi. Alors mes amours, merci beaucoup. Merci na confiance au Bopé Sangai. Nebi ki boza ebele. Bolandaka nga tina suka. Bosa le fo bolandaka tina suka. Bino bozalaka boye bolandi na ba vidéo na suka na chaka ba commentaire bolingaka te. Yango na ndoko chaka ba commentaire mingi liboso comme ça ateli bino ba vidéo. Bozalaka gentil ko bolandaka tina suka. Bosepela ndenga na lobaka te, bosepela nango te toni. Bolandaka tina suka. Boche ba commentaire bo like yango epesa ngai pe makasi ya koyela bino ya kosalela bino musala. Merci na confiance au Bopé Sangai. Un grand merci na bato ba olanda ngai tongo midi pour qu'en tout cas moi je vous love, je vous aime, je vous adore. Partagez massivement la vidéo, aimez et commentez en tout cas. Moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission 100% news et analyse. Vous informer, c'est mon souci majeur. Botika Kofi le vidéo na Cindy na bazo enjoy live na bango. S'il vous plaît, botika ba commentaire botika. Toi na posa to mona bango lelo ba réussir together. Ah, elamba ozo trahir nga bindi. Non comprendre te? Lipeka nanga etenga mito elamba de tengama. Oh. Merci beaucoup en tout cas. Stay tuned, restez toujours connectés. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.